Ikimbangu na ye lisusu mbala misato na ye kokombola mbala ya yambo na ye na kombo ya simu kimbangu mingi boyokaki bomona kingaite ya mibale na ye na kombo ya dengenda lelo nazongi na kombo ya kimbangu kyangani na ye lisusu maye boyokaka bokomona mango kembo na ngai ebelemi misala mabe na boyimiango bana na ye kokombola bana na ye kokombola. Sina tango akala papa dengenda lobaka omoni mabanga oyo kosala ba telefone wane kwa ndozala toza pa place nini ba contacter yo ba ombala moko siko internet yo nyoso sala mala mukile sala mala tina komba tata simo kimbangu lobaki na tango oyo ekotambola malisusu kaka bongo te il faut internet ezala omoni internet yo toko kanga yango biso bakimbangiste mokili mobimba ekobando landa biso po kombo tata simo kimbangu toko panza yango na internet partout par-ci par-là toko tambwisa kombo ya tata simo kimbangu nzambe molimo mosantu toko tambwisa kombo na ye na internet mokili mobimba okoza na fin fo kuna kote soki wapi yango kombo ya tata molimo mosantu ezokoma kombo ya nzambe mokili mobimba bakoyeba yango tango toza nango mokili mobimba tokokanga pe na internet mobimba tokolamusa bato bayebaka teke nzambe azaka mutu tokolamusa bato bazaki diba bakokomprendre teke tozalaka na nzambe tonyokamaka na pamba na berere na biso mpona kozanga koyeba tokoningisa internet fo boyeba ke tozalaka na nzambe toza na 4e génération oyo nzambe alobaki ke akovanda na mokili na ye na baange na ye na basali na ye na baserviteur na ye bakoservir ye nde tozalaka na ye na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem botala batémoignage chaque témoignage papa soka mimonisi nzambe soka mimonisi azolakisa mbala moko azolakisa mbala moko carte d'Afrique soka lakisi carte d'Afrique alakisi Congo na kati ya Congo nkamba le cœur du monde nkamba Nouvelle Jérusalem et puis na bakisana likambo na yebisa bandeko bosambelaka Jésus de Nazareth boyebaka Nazareth esika ezalaka boluka boyeba Nazareth ezalaka wapi bokendaka Egypte sepe wapi mboka nani Israël bokenda osani Jésus akoma kuna te boyilinga nde boyeba tango olobaka Jésus de Nazareth memi tuna Nazareth yango ezalaka wapi oyebi Nazareth te moto mundo ndaza na problème sérieux bon internet kraka na bala tata sino ngbo kyangani to kanyango nanu te mokili mobimba ko molandaka bakimbangiste po ezana lingomba moko ka ekotika na mokili oyo mangomba magablo na bino na nyonso kokangama bopesaka ba offrande ba pasteur na bino bazu batie na mabungu na bango balie batongi bandaku na bango ba vie na bango ezobunga mais boyebi te ke nzambe asala biso bato po ayebaki akoutilize corps na ye akokitisa royaume du ciel na mokili oyo akovanda na biso tokobanda koadore kokumisa ye kozwa baoffrande na ye tokende kopesa ye yaya nzambe asala biso selon image na ye azalaki deja biso toa bato te biso toa kaka nzambe nde asala biso na image na ye sikoyo esika ye azalaka nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu foko kende kotika offrande pa kolo nango tata nzambe tata Simon Kimbangu kyangani offrande nde fo kome pa na ye o balobi ke nzamba ko vanda même na Bible ezali nzamba ko vanda sika o bakubana oti ya kotikela ye offrande na ye
bino ba pasteur na bino ba fungola ba église comme tala minene mikolo mesala na bango comme bima libanda tata za na kanda comme ko fia kola comme ko silika bana na ye bandimi na ye bazokotaka bango na zamba bandimi na ye bazoko utiliser bango na ba pasteur o kaka bo mona o ba fungola ba église na bango so bazu ba offrande ba tena mabumu na bango bazotonga ba villa ba église na bango esili yo so ke église obimi ozongi ndako mais biso toza so na bi bon ta on okena ke sata 5 mois na nkamba na okeva na nkamba na ozo esika kovanda na kolia na kosombelo côté de so koti na nkamba obose ba problème ne sozala na ona mokili na nkamba do ezalo kwa do outi na mokisiko yesko na lola siko bino bokenda ka ba franda bino esalaka nini bande obola mkoko tango eza tango na biso nzambe atelemi alobi esili fini la récréation magablo ba église na bino wana ekokangama po boza bana tata simoki mbango bino nyonso boza libanda fo bolanda ye po yende kolo na bino yende kolo mokeli kolo ya milimu na biso yende mabota bango ya awa koluka ngai nzambe